chers internautes, il y a Pedro Production Grâce TV. Et en tout cas, on a tombé et telle émission La Voix des Stars Malam, vraiment la bonne Zambé. Et kaka nengen zalara, kaka on a biki na lela bino ya trop bino pe wole langa ya trop. Ya ngomoni ava pena kene kene mbang pena et na bossa na rabino te bato bo soutenanga bato botala pena émission La Voix des Stars, bato ba commentaire émission, bato ba yemaka et puis surtout bato ba s'abonner à la chaîne Pedro Production Grâce TV. Ndena yebsa bino ko makam siko wapi bo sa information vraie kaka nengen zalara. On comprendre. Donc très cher internet et un peu de Production Grâce TV et alors qui m'appelle un copé Sarah Bamote Belé pas les partenaires de tous les patrons il y en a bien un bon donc papa n'a vraiment ya Kati papa n'a Pedro Kangila papa Pedro Kangila et sans oublier aussi maman Tete Ngolu maman Yabana et pourquoi pas Jérémy Kangila Annabelle Kangila et Jemima Kangila bébé Grâce Kangila la bébé qui bouge trop kaka et n'engezala sans oublier aussi et mon vieux Ben Mal le Gaulois statut États-Unis d'Amérique il y a maman Bijou qui nous parle de pourquoi pas mon bébé donc ma fille chérie la joie nommée le bébé à maman Suzy Oma donc la mère de mes enfants et que je salue à passer pourquoi pas famille Oma Mobimakaka Ndengezala cordon sola il y a maman Lily donc Ndengezala très cher internet et à Pedro Production Grâce TV et ndé le ben abino kaka donc maman na biso divine bokoso auto misa single en tout cas so côté obetika côté na page officielle il y a maman divine bokoso uzabongo banzema kitoko eza na culture kaka en tout cas papa Joël Nengazo c'est ba coup de pouce pour que ba kene liboso en tout cas et ça la peine qui toko makasi voilà très cher internet et tozaki pa Patrick Bekam pour nzembo moko lelo awa wa titre lelo Faneli ayemba yango Bekam pe ayemba yango ndambela bino Faneli to solara Faneli aloba ke non nzembo wana eza yaye to te pe ko sola suna Patrick Bekam alobi nzembo wana eza yaye finalement tozo comprendre toza siko awa la résidence siko wapi Faneli azalaka vraiment pour que to solo kaka masona yemoko ndenge zalaka tout à l'heure là toza bongo siko invité na biso ya mokolo lelo Faneli. Bonjour Faneli. Bonjour Wata. Moni santé. Mute souhaité. Biso ba mute souhaité. Yo mute souhaité zarani na vraiment. Mute souhaité. Slogan ya kotokuna te. Te slogan nga ona nga. Ndé vela so fala tsaka ya la bay. Nga sikola ba mute souhaité. Faneli bela ba kama pe olela be fali fort so ito longo lika en wana ekotika pe ka fali ah oui ekotika la fali on a raison ko on va te bela ba komo lika ba dembe na bango pe ba leader minene ko dembe no pe aigle mo be ko pesa pe makambo ti eza ko dembe la ti asande ke asande idol nanga donc voilà eza idol nanga eza ko dembe la ti donc na yoka inde trop même si no yimba batu baïb sangi m'a dit fali wana batu ngati batu voilà. Merci beaucoup avant tout côté ba détail il y a ba détail monsieur sur disque non parce que aujourd'hui ça disque là kalamingité awa to yamaka yo na plateau une fois to betar ma solo ya chanson yo po bimisa ngo jana titre lelo Patrick Bekam pe abimisa yango Bekam alobi eza yaye yebo zolo beza yo siko to ko sa neni pour que to bo convaincre batu ba ke non nzembo wana eza ya kingani to ya kingani naona kasi ko tuna nganjimba bébé na émission ko na il faut le na studio o tuna ba bijemo mo akara wana toko ya sima parce que ba fanatique no bazolo ba trop ya Bekam pe bazolo ba trop donc batu bazo comprendre quand on est na émission mo na salon dernière fois na ko ko le loko awe la ati après que lo ba ya live ngan ngati mbanda live ngam bisa ba studio to kina studio ba che pa je na bunso na bunso o komi donc ngan nga commande na boy to commande boy donc voilà on se poser ngai donc o yo kan mon live o ça ya donc il y a une différence dans la carte. Voilà, merci beaucoup. Mon frère n'a ben mal le Gaulois, c'est États-Unis d'Amérique, on a vu à Chicago précisément. Et Toyo Kasuko yo donc mon choka morobo il y a le lopo que to côté na ba détail monsieur sur moi. Cherobo sani kenaza mobola ye na bopitala quartier kutu totikala kana banyongo awozobo yanga na do banga ye ko soit malade interne ko senga ba transférer na end zogi gudu bongo transport kinga sanyeza te bongo yo ya ko futa na vio ko uta wapi na ko zwanga wapi na ko defana ni ye wana foba patron ba defisanga pas tout service koloflatio pas tout service lelo bienvenue mukungu luka solution malobite wa mama ye
wana ngai lelo luka solution na boy na bengelo nani ayemba poyo kangata mawafane na bengelo fistombu ya yembelo poyo kanga mawa polimbisa fane no poyo kanga mawa ye polimbisa nganzele no wawo na ya boy Merci, puis, Mukungu, merci, puis, agréablement surpris. Agréablement surpris, Fane, Chikama surpris, Lukaou, Azaboli, Wamatema, Nanga. Merci beaucoup à très cher internet et à Pedro Posocras TV. Ah, bon chanteur. À ce moment-là, nuance. Nabi que maman t'était ngolu place à aller à CPL vraiment à ce moment-là nuance kaka et n'engez à la mauvaise ben mal le colo aux États-Unis oyoki réponse na yo yango. En tout cas tozonga la soufa nelite poto beta masolo ya nzembo. Tozonga pesi pas Patrick Beckham te poto beta masolo ya nzembo. Binomoro alobi geno live musicien baye bakayi na live et papa Simon Fouaka ok merci beaucoup très cher internet et Pedro Posocras TV. Je suis avec l'artiste très talentueux un bon chanteur et moi na mboka pekaka ndenge zala moi na mboka na ndenge ya kuna te ndenge okanisi place ozali moi na mboka Congo démocratique RDC moi na mboka te na bandenga kuna po musique ko mokina ba polémique te mo banga mabe fan paneli boni évolution ya mouvement. Ouais, évolution mouvement très bien en Hollande Zambé. Donc tout à l'heure notre commencé qu'on a parlé de coaching à Buena dans le studio. Donc to ranger quand même Miki mais on a fin ya générique nanga yo la salle na kan fois nanga ko bino mundu je sala passant tout ce qui na ba dédicace featuring en dimagango oui ya boyande ni fanele so la bien les kabaya na donc voilà il va c'est taki déjà donc to comme déjà na générique on a toi na ba 50% déjà. En plus, à part ça, toujours préparé qu'à disque na biso, quand na baki na 7 chansons na kacha disque na ngai, na des génériques, générique m'a on a salon na quand fana robno mundibu, mais featuring m'a on a ça na on a salon na quand fana ekche watana babaki na zelaye ce qui a. Bobeta pena koka. Maître supérieur. Non beta na ina zelaye ce qui to soleil déjà maintenant j'ai soleil pour tout compte to pas sur live. Donc voilà, ça quand on a avec goûter pour faire cela est déjà de l'accès qui a accepté. Pour y a ça mais les chanteurs, on peut bien mais les chanteurs. Il pas bien mais les chanteurs. Mais les chanteurs. Mais ça va les savoir ne même pas. Na yembia, moi doit tselinga ba matchinga chanter on se va demi to azat. Ngana karashika ni malembe papa. Ba matela banane skondenga. Oh, ba yebis. To ça ba studio. Ta communauté ingénieur nga papa bongisa ko musique nani ba matise la nani ba se bele stand to ngwa ko na Beckham loka bozo ka tese ke Beckham non ngana tengo ba muti akwata na ngai na tengo ba muti na biki ba misa ba studio wa bazati ngana misa live ngana imba ni live kwata na sala na yo papa yebi ngana mesele chanteur ngana za faneli amour ngana za karashika de nuance ya ba blague te tant voilà. À part nzembo lelo fallait les nims sous oser la peine au boire no liboso pour que bana kin bazala vraiment convaincu les sous. Voilà, nalinga ki na bimisana nu titre na basi ba mamu no sana ka fona ko bino mundi. Nini? Basi ba mamu. Donc ba lu baba benga ka basi ba mamu. Bali ba benga baba basi ba ne ba mamu. Ya basi. Wow. Na lamsi babia. Gege. Balela ngai kalanga mama abakana fane kala mama ya tikone pas la vie ya yoka baluba babenga ka basiba mamu mibali batatu basiba mamu luba babenga ka basiba mamu mibali batatu basiba mamu ekolo ye mibali rashika ni yase naza tatu ale mundi bwayawa nepsoli kama wata qui est derrière Fanele? Jésus-Christ de Nazareth car. Ah bien baka Jésus-Christ. Baka Jésus-Christ car vraiment qui m'a ndengola. Jésus-Christ de Nazareth car. Donc voilà. Nazara naï. Mais ma mécène ba déjà ba producteur un peu bazar déjà. Souci na ngamande ngwana ba mécène ba mo
bakoma so bamesele babengi ngai babake kuna batike bafina peso wana basala bango banani babanga étoile koloba na bango poke basala ngo soute bango wana bakokenda pa bato wana te bakela bango parce que zotanga kombo te kasi ande nano baboye so batanga bayebi bakopana baki afana timbele biso batanga bunda bitu babutuna moye ya kobuka na tia ngala la mabwe moni pe munda yepe boyepe me bakuta na ponga karashi yo so mutakise makasi ya nga yune alinga oboni mamoto na yo ko zape na lemba pokende ngomba kuna yana ngolo te wata je sala pas ça mon papa Thomas Boubakou sous Fulgence Voluzi otalangai dans la PC Mbote jalo aussi mettre Faka Patak les magie Issa Goloa pesa makam te souhaité voilà sikoyo oza un groupe d'accompagnement to oza pena na orchestre oyo camarade non on a un orchestre ici orchestre n'est complet un orchestre comme on fait de musique donc voilà na groupe na mobimba na travailler pena bango ya te na benyi mutu na ya obeta na ngamba na ofuto moite ngana na groupe na ngai to travailler na je suis là passer chef na biso sol piano aza palota la biso o mona ki ya na konda to beta no tuzana voilà ba mission na bazali siko kumbela ba ondeni ta ki ozana na ba mécène bazana nte et puis producteur azana nte kawa muki on tamba pesa biso yango pe na partager bana mai so ko mo sans fait koti e bigande kinda voilà malgré on mécène bazati mais je suis na la posa ba mécène mais nzamba ko tellement tika bana été moi différent on a facilité merci beaucoup ce titre wana to zelango ti ba décembre to la déjà non ce titre wana en tout cas moni loka malamba mais on a ndinga malembe malimbi tellement bisaki da lelo comme ce promotionnel et teki d'activité na ngai batwa comprendre fanena o ya ndenge nini yona ngai na bokla ba su général mako afona sana ka fana mundibu pour batwa comprendre su idée na bien na ndenge nini na générique na ndenge nini na rumba ça batwa comprendre makambo wana allez ce titre na bisha etikali donc en 2022 kaka donc ça te comprendre bien Faneli mundibu andimi c'est parce que osala ex ministère Fabre Mayeso ila Mayeso kuti bela tabayi ba tiko solateli pona libela abo bengu tu bonobo abe ba solateli pona libela en plus Robino Mundibu be aza pire mutu ya mutu na yo nongo ye makalo la aigle fali popa yango Robino Mundibu andima yo facilement bo ça ne featuring non Robino Mundibu aza grand artiste en Bourg en Abisso. Pour nous, nous dit moi, il c'est qui a senti que l'homme au Katnao. À part ça, on dit, bon, fait un limba, on a pris un limba. Donc voilà. Et ça, c'est qu'il y a un qui prend un limba, non. Mais avec qui peut boulabiter, on a boulotkana, il y a un bosco water dans le ban. Faneli, aux an talent de GBL, ma mécène, ma monnaie, ma producteur, ma monnaie. Pourquoi pas nous canons orchestre, mon local pour un local fallait pour pas aigle qui s'allie à pas ça. Pour les tokens, nous conséquents dans un groupe effectivement. Fabrice a besoin d'un manana obétation orchestre multi. Dans ma Fabrice ça nga indo na ko beta ko na orchestre bazite pour na mona sera ndimo. Asa ni Fabrice. Ah mais faut ça bien nga wato ebi faut ça bien nga nga. Ah bien nga po uta ba ibato. Ka sey masulana pour na makamona. Ka sey ba bien nga nga yango so na talanga na ko changa spina sama na ngamu. Na orchestre na ko beta suste. Voilà. Sko pour nini kaka Olanda idole ya fali pupa. Non na idole ya fali pupa te. Na bota mana voix oyo. E na ndio mbato esa nzo imba ni fali. Voilà, donc on peut appeler ni fali aigle donc dans ce pays quelques-uns mais super beau ya bango petit loi toko kamo lo mo ya fali pop so boy fali ça vous rendre de kiss papa mutayemba njomo lo ngikolo mingi imba nini Apesinga bon voyage, zongi na ligne balete yeye. Bye bye chérie, ne reviens plus jamais yeye. Bye bye maman, si tu m'aimes alors épouse-moi. N'allez là yo bébé, n'allez là-bas non chérie. Même quand tu te fâches moi je kiffe, même quand tu te dis moi je dis. N'arrobala yo mamadela, attends-moi mamadela. Pardon chérie. Je sois peu patiente, pardon Chanel, je sois peu patiente, nadinana, amakumbe, padinana, amakumbe. Ah, cette chanson a fait énormément plaisir. La famille Kangila Mobimba. Bon chanteur, Nazo Flaté, te binomo bozoyoka.
azoyemba kitoko. Alors ntango moto asala mosala kitoko faut boire claquer ba flair et kaka ndenge ezalaka mauvais ben mal à lokolo mauvais sans oublier mauvais Terrinzinga Terminator mauvais Terrinzinga Terminator bazaki na molili bakoma na éclairage kaka ndenge ezalaka Van Vanelli l'air ngoyo banzemo na yo bazoyiba ce qu'on a 16 titres na tokozo ata banzemo moko yemeko ndamu ti comme na 7 biso mo to komango déjà voilà wa oyiba ngo to til bango parce que TVZ radio terre le gars ba comme yiba je banzemo na yo pour te confirmer que ça yo non c'est mana live to confirmer ça yo sikoyo ndamu ti to comme na 7 biso mo to no komango soka muta yembiango to tele vidéo voilà. Donc j'aime on de dire on pas gouti pas malaya na jobo yo quand on da titre za bébé na imbaka bolingo nanga yoko me manenga moye gucci yemeye yo zikanga wana susi gucci na ngodongo ya govonela ngane ngo mesana yeye gucci ye pamala. Oh papa yeye osito ngeza ka bébé nzemo na komona masana ngai ndeko dimar ya yaka na njili imta komela nga manzimbo na ngamo pena bakse papa le sala passa ndeko dimar ya ngai wana bébé donc deuxième titre ezali kama na biso ezali kama on aime la maman Ange Matoka honorable na biso lemba donc maman na biso FDC donc maman Ange Matoka Vanelli kasi ko comment côté la politique non asa député FDC na le parti na yina ça ma bé ça va. Ah, wata. Maman Ange Matoka, ça c'est pour toi, Isaboué. Nga banzem mwa wata komang. Deuxième déjà. Na banzaki ngana dalaki adam. Yo pene nanga po bamenga yo Eva. Nzoka na zomi kosa menamu. Nzoka na dominio kolo motema o molingwa ngoba komba ye. Glodingo na maestro yebisa dia donne gofwele guve papa nero mungu fanazonyo kwa meye makomba ye bakomba Olikama troisième chanson ezali na raisonna qui vient na ngai papi Tex na grand-père na biso akufa donc Pépé Calé personne Pépé Calé donc na sinyamo na s'espérer qu'on a dit moi on a aucun disque Pépé Calé titre na ngeza souci nalingi ye nakaka ye nalova ye sheri nanga soki ozali te namonaka mposa mokili nde esila yo ndimanga na basouffrance yo ndima bagalere nanga koya na yo na vi ya fane eza lokola riva Moïse na kati Ejipito kobimisa peuple adie na bowumbwe voilà. Ah, batu bazo sepela place batu bazo sepela bon kaka batu bazo sepela 4e score 5e quatrième ezali non on appelle sur ma titre était au bon c'est déjà pour na ndako comment déjà na bon ça quatrième eza Kevin ozolukela nini na vinango atakutu moto limo mama lobi ya pona malere to bonere ya kopona na ye kaka bonere poko yo lingi kaka ngana pona kaka malere me pourtant ngana linga kayo minge ye Kelvin na ngaye zela mino na yo lokola nzela ya melusa le ma Yesu yele kaka batanela ga ye maputa na mandalala yo motolo baka nanga yo koti vanga na chambre senti malelo komi na chambre ya makofie Kelvin na ngaye s'il vous plaît mais si soliste j'aimerais plus en maman. Aïe. Papa Tita, ozomona ndenge nini? Moi mobala azo yemba. Faut ni marapena muntu. En tout cas, coup de chapeau na artiste congolais. Dans zamona moka donc na sengi pena ba mécène, ba producteur. En tout cas, batu oyo bazana ba mosolo na bango azamona mboka congolais pe en plus. Tout est coup de pouce, tout est pena maboko pour ka keneli boso. Ça la fierté. Ya mboka na biso libanda ne tozomona ba fali pupa, ne tozomona ba hérité Watanabe et tozomona ba Fabre Maestro le bazo faire mouiller bilama na bango kuna na États-Unis d'Amérique. Bazo tambola bazaki na
Chicago, New York, donc Los Angeles, Robeta Betana, Nengazalaka, Zaka Fierité, il y a Bissom Roba en tout cas, tout ça pena fan, Vanelli Maboko, et que ça pena qui toque ma casse. 5e bord. 5e maison a touché moi les bandes. Ok, moi, World. Holandica Mutuna. Qui est bon aussi. On l'a li balali wata. Est bon. Exactement. Ah, tu le coup qui m'a réseau hier nini. Qui m'a envoyé Baïba. Non, Baïba, Baïba, quoi, on a dit, moi, les gars, belle la moutou, on a plus de 10 000 chansons, donc, tu vois. 5e ça, Pambolanga, Yahweh, Pambolama, Pambolama, Kumisama, Nzambe, Seigneur, Pambola, Yahweh, Kumisama, Pambola, Yeshua, je suis blessé dans mon cœur à cause de toi. Ça fait mal, je suis blessé dans mon cœur à cause de toi. Molimwe kadisa samsosuki, et bon Ponayo, Bolingo Yembisa souverain, et pas ok, ce qui va voir ici, yo songelanga. Jamais pourquoi Kolinga Nyawa Rechandreye, Namatanga Bampuku, Mpesata Memelo kwa kilo, Jamo Kolinga Soso, Asimbisaye, Ozokizanga Mingi na Motema Mankasiya, Koboyanga Teye, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait, ah, ça fait mal, ça fait bouh, rappelle-moi. Kota. Voilà. Ça c'est Fanelli, donc l'artiste est très talentueux, bon chanteur néga dans le bain la Buna Debi. Ah, Banzema kitoko boye. Mon chance qu'on a bien là yotoko mangwa. Banzema kitoko banga bayi bango gabwe. Ken oga ina percé. Maintenant que Banzema mon amoko nengezalaka. Avant de côté na 6e chanson, autant avec comment Jésus Christ. Jésus Christ. Oh. Facilement. Pourquoi qui d'accord pas le bag na bagi Fanelli non. Toi ibiga bino za rakotoa. Non, on a semblé la rater. Ba on national loboko ba lobanga ngoma be. Ça reste esthétiquement simple esthétique donc souhaité. Merci beaucoup très cher internet et appel de Postocratie civile, ça c'est l'ambiance de notre émission La Voix des Stars. Nous avons présenté par votre humble serviteur Watakin 24 Spiritas. Spiritas ça m'appelle Noga Nengezala. Fanelli 6e chanson. 6e chanson c'est quoi on a boulé on a grand frère na iboto mais on a ebisiti. Mais na comment qu'on esprit yanga na iboto. Yo tienga distance musika na yo yeba yo bendindeliwa. Yo ba parole bien. Yo tienga distance musika na yo yeba yo bendindeliwa. Cercueil catafal corbiac suka na ngonde nécropole. Pene na yo na Santa Kalokola na zana mampata. Pembe na Yahweh na Yezungande ange Gabriel Banoke na posa ko tia unité na chombo se vidanga Atana butu femme de nuit azo yateye Likelele sokale lingri Fochumola limbulu pomona yeye Vabolingo nanga liduso zo bimela Nazo yebate yeah Nazo yebate oh yeah Nanga so iboto yawa Mpene na yona Santa Kalokola Nazara mampata Pemera Nzambera Yesu ngande ange Gabriel Mwana kiibwa Mwana kingati Voilà kiibwa to. Merci beaucoup Fanelli. Sko ya suka. So yema to banai banana bandeli to ki ba featuring ya Robino Mundibu to ka obebeta na Ibrator. Non ebisiti. Non ebisiti. Sko yema na wata na 7e mois. Kasi yo ngani imbilo kasi yo ngana imba na wata. Bongana no sala bona lingite ba iba ba plan na yo. Voilà. Ya on to bibe na oyemba yango déjà. Neto komyo déjà bo kaka oyemba to télé vidéo. Donc voilà. C'est ton cercueil. Nanya longolanga Mpaso ye umeli Odiyo ngana wata Nanya longolanga
baso ya umeli lokola mwasi azotanga makila vula zomina tuku babale nononononono jesiko bayi koyokela ta visa shengene shela zwali yaksi ya mukoko sango milimo William Sabata makwita yeah na yawa bralile koko natala kiete kotala te kaka se mo pepe mwalo meya mesala ki racine na litoi no yengo naleli disait jobambongo Big Star on a la tifali nati lokole Big Star Steven vita moninga ya Yusuf nkonyanga bobonela nana azongelanga ye na sespege na nana bobondela mama yazongelanga ye bobondela nana azongelanga ye bobondela nana ye. Bon chanteur Fanelli. Pourquoi tu as bonissimo tu as fait tirer dans aigle? Ah, dans la rapace si bon mon wata. Oh, non beaucoup dans la terre. Ngamba moko la téléphone. Je vais aider. La soirée ngamba aigle de king akanyima likoro be brata bino. Voilà. Donc on a fona senga na ba TV na leka mona voilà ce qu'a accepté ngana na la banzembo wata omninga sona kosa na misoro kayo ganga ba banzembo donc ça fait les 10 000 chansons non. Ouais, merci beaucoup Fanelli to mo chide vers la fin de notre émission La Voix des Stars et sikoyo ba fanatique na yo na bato balinga musique na yo bazela vraiment na nini siko o sepelisa bango na mula o tozali yo. Mbulo to saline on s'appelle na bato so wata biso. En tout cas, vous avez le titre Oezo, il y a vraiment le titre qui est bassi par Maman Fro. Au Tembina, quand on a revenu au début, on est au Kalatil. Donc, dans 50% déjà, il y a un travail dans le studio. Donc, on a des dédicaces, des arrangements, tout ça là. Donc, si on a tourné clip, on a plus de position. Et na date jour na bisango titre na ngiza basi ba mam mais à part ça batwa qui ennemi mba on chaîne YouTube na ngai so babeti Fanelli sur Ali TV ba consommer vraiment chanceuse na date titre na ngiza lelo et bimaki déjà depuis 2021 donc nous so linga ba yemba yi waninga ba bwa kae waninga ba yemba yi banjimbo zalio ma très bien on nga plus kana téléphone ba téléphone ngamo nga ya téléphone so ginna ni rien kaso contacter ngamba ngamo donc ba contacter ngai na plus 243 même sur WhatsApp 89 25 37 695 plus 243 89 25 37 695 wana ozanga mobimba to beti masolanti mbana biso pour les moments na teki 3 chansons na ça dans na 4 chansons o ngaba yemba e abengai et le capepé vraiment moté souhaité. OK, merci beaucoup. Si j'ai répété ça puis bozo répéter ba journée. Na répéta kana lingua na kitega na saka wana ti lelo lingua la kitega wileri na flash hotel patou service numéro 177. Nous allons wana j'ai mercredi pardon na vendredi mercredi na zana kulisa bakota até mais vendredi na zala wana de 16h ti mkoto comme ko ko faire ça na hotel 0h na kata na ngai. Voilà. OK, merci beaucoup. Quelques dédicaces pour que to kabana yo. Ah mi comment na ngoba ba tutia surtout bata poto na ngoba ba onti magambo 6000 nango déjà ya ngoba ajouter. Non. Na ngoba bata poto ba benga wata ebi. Bata poto ba ngata poto to na ibis beto pembe. Oya musique papa. Quand de boire bango bongo yango na fanya tingo sikiveta bien merci beaucoup na masala nga merveille mboyo aboda les États-Unis na kenching tamu sika na États-Unis na France no a. Na France na États-Unis sika mais voilà. Après c'est magam. Barapoto ba benga wata donc na nga babeta no boire ba mbatu mais lakini na Paris na moni masa nga Gauthier Bwaka 5 Gauthier Bwaka ye matika ngati ya na Paris quand na Paris na moni Chika Lukau molonga ni ya Gloria la perle rare bamba na Paris wana donc bienvenue au FBI Paris lakini États-Unis na boni Beni Matota Poutune meracho bota siko donc moté souhaité bébé la biso to yambie na mabo ofungwa ma Beni Matota Poutune et na bosa été merveille mboyo aboda charge à Kentucky na mina Kentucky ndaleki azati na masa na merveille mboyo aboda les États-Unis ndaleki ati charge à Kentucky ya osaranate wata donc voilà na kena longue na moni wa gérer tati na moni odolo collé na moni mayele dina cheche prête en mboka mais bata porter ba ben grand. Voilà. Na habité sur la tumbula asala ki Vanelli mabeka ka ndenge zalaka. Merci beaucoup très cher internet, il y a Pedro Position Grâce TV, nous venons à la fin de cette notre émission La Voix des Stars. Aux abonnés présentés par Imo votre humble serviteur. Watakin fait 4 spirit
spiritas quand il y a spiritas en tout cas bato babenga pena pour na souhaiter nga ba bon guérison en tout cas merci na bino ba kucha pour na bino kaka ndenge za les nzoto ningala mais donc yango toujours travailler quand tout ça comme ça pour que mboza la casse satisfait ndenge za la tolinga te que na boza la sous informé boza la rola donc ah pena makambu do faut boza la toujours coacher en tout cas ça va kitoko makasi et quand on pense ka ba moté belé pene pa ya les sénateurs Baoba Bazola les sénateurs Baoba Bazola donc la France on a je salue à pasaka ndenge za la sans oublier aussi mauvais Ben Mal le Gaulois statut États-Unis d'Amérique et sans oublier aussi Divine Bokoso ya Joël Divine Bokoso maman Divine Bokoso ya Joël et pourquoi pas famille Kangila Mobimba, Annabelle Kangila, Jérémy Kangila, Jemima Kangila, Bébé Grâce Kangila. Et je remercie aussi mon équipe technique, na Sima Caméra, Zabona Montréal, mon réalisateur. Il a bien Migolo, double brassard. Papa Tita Mobile, la Pemenenza. Sans oublier aussi mon cordon Sola. Mon cordon Sola et maman Lili, Benza la car les patrons de tous les patrons. Papa Nanga Petro Kangila, ya maman Tete Ngolo. Maman ya ban en tout cas bon mais la vraiment kaka ndengeza. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine. Bye.